Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko lobake, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman, boya ebele ba papa, boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonjour maman Leki, c'est Marcel à partir de Lubumbashi. Nalinga peine intervenir dans le dossier Mike, frère Mike, Madame Penielle. Par rapport à Ngai, nous avons condamné la violence. Nous avons condamné la violence, mais nous avons la preuve que mes amis, frère Mike, sont mutabeta qui est. Nous avons la preuve parce que tout le monde a une photo, mais tout le monde est longuement monté. C'est un peu ça. Bafimbo babetaki moto mosusu soit se babetaki moto mosusu na sendire bazwi image wana bapublie kaka yaza Mike abetaki. Alors mpona nga na lobi na nga ke soki eza frère Mike nazo condamner violence faite à la femme, mais soki eza ye te wana na condamner mpe Madame Penielle nakoloba na nga azalaki na libala wana afandaki babotaki bana bango. Alors mpona nini makambo nyonso oyo Mike asalaka o frère Mike asalaka ya mabe, ça fait que Madame Penielle azalaka na relation ya famille ya ba frère Mike te, azalaka ata na moningo moko ya frère Mike oyo frère Mike ayokelaka te, soit azalaka mpe na relation na bapaster mosusu oyo basolaka na frère Mike te. Pozo dossier wana abenga mpe ata mosali ya Nzambe moko ayebisi que non, ça ne voit pas et j'en ai assez, frère Mike azo maltraité ngai, soit naza na nga bien te na libala oyo mpo na biloko nyonso oyo to, parce que l'amour supporte to. Ntango bakobala yo babali yo déjà yebaki c'est là où le pire commence. Alors namoni ke Madame Penielle oyo nakobenge sœur Penielle asalaki yango te vraiment, asalaki yango te, nga namoni asalaki yango te mpona ye ajuge bon azonga epai na bango akende ofanda. Après moto wana frère Mike aza mobali, azalaki mobali na ye, aza nani papa bana na ye, quand même il fallait respecter ye. D'après tout respecter ye oyo kobimisa ye libanda boye. Moni bana wana tango bazofanda baza nano bana mokolo bakokola bamoni ba image wana bamosusu bakokondane bene na bango te, parce que biblia père na bango partout asalinga boye, c'est quelqu'un de violence, ouais un peu ça, il est très violent. Moni biloko wana bana bakojuge mpe bakoapuye soit mama soit bapuye mpe père, eza bien te. Alors na makambo nyonso oyo nga na condamné Madame Penielle parce que azwi problème akei nango na média. Ntango bokendaka na état civil wana soki bozolinga badivorce bozonga na état civil bolandi baprocédure ya divorce, bapesi bino 6 mois ya réconciliation. Soki 6 mois wana eleki
après nde bantame procédure ya divorce omoni bajuge baza wana mpona biloko nyonso wana. Alors au lieu opublie biloko wana obosana mike na makambo nyonso to asaleli na vie na yo, zwa nanu problème o apesaki ye $40. Alors ntango babanda kopesa ye ba $5000, ba $2000, ba $500, ba $1000 yango, ba $200, est ce que abanda oyebisa bato e mike apie ngai kaka apie nga $1000 soit apesa nga $5000 wana abanda oyebisa bato te, mais mpona $40 il fallait azwi image wana abemisili mobali irresponsable parce que apesaki ye $40 na linga na tuna pe. Est ce que mikolo nyonso bana mibala bazwaka mbongo mikolo nyonso ekozala lelo azwi te, mais lobi mpe azwi mokolo azwi nani mbongo moke wana kopesa kaka wana mona moke wana zwa na yo sala bakalkile na yo soki okoki te aza mobali akende kobunda lisusu. Alors abemise neti moto aza irresponsable na makambo nyonso to. Nga vraiment naza netre wana eza kote barero nazomona madame Penielle abanda asali barere na ye asalaki. Après madame Penielle alinga akende na likambo wana media te, alinga akende na likambo wana na media te parce que na minute oyo ntango nazoyebiso na comprendre ke eza sikoyo nani diable akoteli nde bana basi mpo bando expose sikoyo basali ya nzambe. Toza dossier nani pasteur Moïse Mbi, toza dossier nani frère Mike Kalamai, et toza na dossier frère nani Michel Bakenda. Moi si moko pe a publié vidéo moko ba publié audio moko basali vidéo mais tozola ndaka audio et frère Mike le frère Bakenda alukaka frère Bakenda boye pona makambo na ye personnel et frère Mike abando draquer tina ndenge bakomi na minute oyo frère Mike azobise olataki nini osala frère Mike abando sala pe bozoba na appel vidéo wana na comprendre que eza lisusu makambo ya nani basali na comprendre que babande oluka nde basalir basali ya nzambe. Après tout biso bato être humain tozana capacité à juger basala nzambe te parce que la Bible elle-même est claire zotuna yo zana ni oko juger nani mosala nzambe eloko wana nga ezolekela nga na comprendre que basi mikolo oyo nde bazolinga basalir ka bamibali. Nazalaki nga pe namona pe makambo ebele natalaka pe namoni omoni mwana mwasi akodrake na réseaux sociaux atindili otana bafoto ya mutakala mais tozozwa bafoto wana osupprime yango soit il fallait ka osupprime mpona nga na supprimaka kaka ntango mwasi azodrake mwa mobali azo expose te azosala ye di chantage te, mais ntango mwasi azwi ka mwa faiblesse ya mwa mobali boye ifali de chantage babanda kosala ba chantage na ba réseaux sociaux mais bazobosana ke basi nde bazolanda mibali bazodrake mibali na mikolo na monde lelo basi sur 100% ya basi nakoloba 85% nde ya bato basi nde bazodrake ba mibali na ba réseaux sociaux. Alors tozomona makambo bazosalela biso bazotindela tina bafoto ya mintakala tozona bango na telefone mais jamais ozwa bafoto wana opublie na ba réseaux sociaux ozwi elongi ya mwasi parce que ngai nazaka bafoto moko natali boye na elongi na mwasi azaka muntaka mais soki ozwi foto wana opublie foto wana ça fait que bamere na biso bakosilika bana na biso bakosilika baya na biso bakosilika famille na bango akozala liso na valeur te akozala na valeur te mpona monde entier. Mais lelo oyo basi bazata na soni te azoloba nabimaki na pasteur Moïse Mbi depuis 17 ans obimaki na ye depuis 17 ans mpona yo eza esengo eza eloko moko eza bien nga mwasi ndenge wana kobala ye te ya omoni kasali bien mais mpona nga mwasi mabe ntango abanda odrake ye na ntango abanda odrake ye wana abanda oyebisa nani moto ata moko te lelo nde ozwi chance kosala lelo bavideo naza na bapreuve naza biloko wana tozoboya biloko wana boyebake ntango basala nzambe bafrere na biso bazoyemba wana tokokondane na banzembo na bango nyonso bayembaka mais tozaka na banzembo moko boye otie nzembo wana ata na ndako na yo boye obanda osambela lolo efongami mpe omoni miracle paka banzembo ya bato baza bato mabe baza boye banzembo na bango wana ezosalisa biso na baeglise fort. Alors na minute oyo nazoloba na ngai vraiment ezosala eza pasi mpona mboka na biso tomoni ke ba fausse accusation eleki makasi
ba jeune sœur na biso vraiment to moni que diable azo utiliser ngo alors bando utiliser bango po ba sala buzoba na ba homme de ba serviteur de Dieu après ba exposer bango alors eloko wana nako condamner na nga ba serviteur de Dieu te. Je ne peux pas, je ne suis pas là pour condamner des serviteurs de Dieu. Zambe moko azwa baton de commandement soki nzambe aza besoin condamner bango akondamner bango soki nzambe aza besoin ko juger bango yende muto ko juger bango biso na bino toza na biso ba juge te. Moni loko wana nazolobela sikoyo na basali ya nzambe nyonso babando expose na désordre parce que namoni neti ekomi habitude oyo abimili koto oyo expose oyo abimili koto oyo te oyebake banzembo bazoyemba ere mosusu ezocrée bitumba ezocrée baproblème na ka ya diable dans le monde des ténèbres mazembo bazoyemba ezocrée mpe eza neti dérangement epai ya diable alors diable fallait aluka par tous les moyens etiliza ata bana masi po basala nini bamilie bato wana po diable mpe azwa lokumu fallait biso bana nzambe mpe to comprendre eloko wana tokozaka tozokondane bango 100% te baza boye e basaliki non 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 biso toza bana nzambe il faut juste prier pour eux il faut juste prier pour les hommes de Dieu makambo ezoyela bango bato nyonso bazalaka na makambo te nani na mokili aza na makambo te atombola mpe mosapi likolo aloba te ngai na makambo te alors mpo na makambo nyonso nauti koloba moi je condamne madame Penielle alingaki akende na dossier na média te ata soki ayokaki dossier yango moko emikomelaki na média mais tozalaki na preuve moko te na video ata moko te mpona bacouple na bango parce que ya banana alingi nano ayoka nano nani mobali na ye moko depuis quand kalambai a exposé na mwasi na yo wana ye azo devie makambo nyonso wana mpona nini ayebi ke d'après toi aza mwana mwasi ndeki mobali bamibali po expose mwasi ezalaka pasi mais même mwasi po expose mobali ça ne demande pas ça ne coûte rien alors mpona bana basi pourquoi baza boy fallait régler likambo mwana na justice alinga akabela bango divorce na bango bien bafandi na bango kimia ata bato bemisi yango bango nyonso balinga bafanda kaka kimia mais fa kokenda na likambo mwana na média vraiment Penielle abosani nyonso oyo mpe Mike asalela ye ya bolamu moni oyo nyonso Mike asalela na vie na ye abosani nyonso parce que basi babosana kaka na minute oyo alobi na ye $40 eza bongo ya babombo ntango bando opesa ba $1000 ba 50 obanda oyebisa bato te mais mokolo ya $40 olobi na yo eza mekia c'est monsieur irresponsable te wana eza bien te Mike tozobosana ere mosusu bato wana baza bastar ya nzambe bazoyemba banzembo basi mpe balingaka kaka bato baza public bato basalaka basuccès na succès wana bana basi balingaka trop alors ezalaki eloko monani Penielle alinga mpe asala po protéger mobali na ye aza na ye parfait te aza mwa mobali aza mpe na chair il fallait que mwasi abanda protéger mais ntango mpe nakotaki na Instagram namoni bafoto ya Penielle yango tozodefendre ye aza mwasi babetaki ye boye todefendre ye te Mike asalaki mabe boye na boye mais ntango ezokota na Instagram ya Penielle mwasi ya paster ou soit mwasi ya Koffi Olomide soit mwasi ya Fally Ipupa kutu basi ya bafali Ipupa ba Koffi Olomide bazomi respecte bazolata na bango kitoko soki ozwi mama Sylvie Mampata alataka na ye bien omoni soki ozwi lelo mwasi ya paster Atoms aza exemplaire modèle ya kolanda mais nani madame Penielle bajipe nini wana bapantalon déchiré yo ozomiloba oza mwasi ya paster boyebisa ngai nalobaka na ngai lingala te nazo force biso to baswahili koto oyo fo swahili au moins toboyi koloba français parce que bato ebele ifale balanda yango soki opiblie yango omoni bapantalon badéchiré wana mwasi ana azolata ata balobaka yango to défendre kaka kimwasi badéchiré bacourte jupe exagéré toboyi na biso te basi nyonso balataka bacourte jupe mais yebaki oza mwasi ya paster courte jupe nini okotia mais soki okoti na Instagram aza neti ata azalaki ata mwasi ya frère te ou soit paster te aza nango neti basi oyo batournaka baclip na banani na bamiziki ya bawerason Koffi Olomide parce que eza basi oyo balingaka eza basi ya ndenge wana bajare wana Penielle azoreflecte ata eloko moko te
azalaki mwasi ya mosala ya nzambe wana na komona na ngai safiki ata na ndako wana mpo asambela ezalaki bitumba asambela ezalaki bitumba ntango bozokende na poto bosala nyonso mpo edike na bana na biso ya basi babosa na culture africaine te oyo akomi na poto retour na kini boye abando osambwisa mobali abando okatela ye bajour mpo asala mosala na ndako biloko nyonso wana bazala bamama na biso botrouve solution bobosa na culture africaine te eloko wana tozoyebisa bino boza bamere na biso fallait quand même éduquer bana na biso na ndenge wana sinon pas je condamne madame Penielle alingaki na ye exposé dossier wana na média te parce que bajuge bazali mpona dossier nyonso wana balinga bazonga na bango état civil ekabeli bango 6 mois ya réconciliation so esimbi te bazongi bapesi bango divorce bamisepare na nde moko kitoko bato nyonso balinga basepela olie bazwa image wana bakende yango na bamédia eza neti bazali vraiment ezolekela ngai na condamné pe nazo condamné surtout Penielle nakoti na Instagram na ye vraiment elateli na ye azalaki na ngo mwasi ya frère te soit mwasi ya pasteur te parce que nayoki frère Mike aza déjà pasteur bon na ntango nazotala mwasi yango abalaki nakoloba ke asalaki choix mabe mpo na ye parce que bapasteur ata mosu baza na basi toza na bapasteur Marcelo baza na basi mais comportement basi na bango tomonaka na bango okoyoka ata likambo moko te na bashona mais Penielle okomona bafoto moko na Instagram vraiment moi je condamne ça soki bolobi aza neti azodefendre Mike te nazodefendre Mike te nazokondane baerreur oyo Penielle nazomona oyo nayebaki na nga te mais ntango nakoti na compte na Instagram aza neti mwasi oyo batournaka na ye baclip aza neti mwasi ya frère Mike te soit mwasi ya libala te là je condamne à 100%. Comportement mwasi ya pasteur tomonaka ngo elo akondane abimisi kaka faute ya Mike parce que abetaki ye na libala babati nyonso babetaka bango te nani azwaka baimage wana après mwasi nini okofa na ye na ndako soki obeti akangi bafoto mpo mokolo mosusu amilie na bafoto wana là ce n'était pas l'amour ça ce n'était pas l'amour vraiment ezalaki nango amour te ezalaki amour te fallait bato bayebango wana ezalaki amour te ezalaki mwa avantage moko boye babanda ovise mobile peut-être banda ovise avantage peut-être ya beauté physique ya mwasi na ye mwasi mpe azovise peut-être bamoyen ya mobile na ye peut-être yango ezosimba lisusu te bakabwani ya bango mais mpona bolingo ezalaki te parce que soki bolingo ezalaki alinga bomba biloko nyonso wana bakende na état civil adéclare yango état nani juge alingi azwa boro nani baimage wana publie yango te omoni eloko wana quand même ça pouvait quand même garder leur dignité ce n'est pas juste que elle a humilié le frère Mike humilié ka frère Mike te na ye moko ntango tozomona image na ye bafoto na ye ça nous dit beaucoup de choses tocompare na bafemme ebele bafemme ya pasteur ebele basi ya bapasteur ebele na kino wana mais na classe oyo basi ya bapasteur azali ye aza te ata mwasi ya frère yango simple aza te aza lokola mwasi basi oyo batournaka nde baclip fallait bopermettre le terme bokota na Instagram parce que bokolo tomoni biloko te tomoni bafoto baposition na ye ezaka mabe bafoto ezaka mabe alors azalaki na objectif ya libala te ye amoni ke kobota bana awa apres koboma libala okende kobota lisusu bana mosusu ezala esengo mpona ye te biloko oyo nalinga mpe naloba na condamné frère Mike pour la violence mais je ne condamne pas le frère Mike à 100% pour la violence parce que nayebi est-ce que inde moto abetaki ye parce que ntango ozoloba abeti nga pendant 1 heure du temps na zemi ya 5 mois 1 heure du temps okufa te nani yango bakobeta 1 heure du temps na zemi ya 5 mois abika lisusu akokufa wana je comprends qu'il y a toujours une chose mpe ça fallait aloba vérité. Alors frère Mike so alandaka basi alandaka te mais yo oza mwasi ya moto mpona nini mobana yo akolinga akotika okenda kolinga basi mosusu ça fait que toi tu ne fais rien à la maison mwasi asalaka nyonso po atransforme mobali na ye attribue bakalite na place ya badefo mais ye Penielle mosali na ye ezalaki nini kaka kozala connecté na Instagram Facebook WhatsApp nde eloko abanda osala na ndako c'est fini parce que biloko nyonso to obanda osalela ye babilamba kolambela ye banda osalela ye alors mosala na ye ezalaki il fallait mwasi asoutenir mpe mobali na ye na baevre na ye
neti tozomona mwasi ya pasteur Atoms wana elle est aussi au four et au moulin avec son mari neti tomonaka basi neti ya pasteur Marcelo. Alors Penielle akenda kofanda libala neti star neti star banda mibosana neti azomimona neti star aza na libala ya kistar mais kutu bastar yango toza na problème par exemple madame Ami de Chati aboyagi mpe combien de fois mais mpo oyoka yango na bareseau sociaux basalela yango bavideo basalaka te mpo na nini arespecta mobali na ye wana ex na ye wana na lelo omoni mais bino basala nzambe mwasi ya pasteur mwasi ya frère namoni lisusu soki oyo nani soki aliane mpe azobimisa biloko moko pasteur Moïse nakoloba verité bokomi neti vraiment diable azoutilize nde bana basi mais biso bamibali eloko oyo bapesa biso eza nini okozala na bétise ya mwasi boye mais po opiblie yango opiblie te ozobomba ye kaka mais mwasi soki azwi temps mpo asala du chantage vraiment c'est bizarre mais biso tozaka mpe na bana basi bazosala baerreur bazotinda bafoto vraiment insupportable mais ozwi foto wana osupprime yango ole ata ogarde na foto parce que telefone na yo moninga na yo mosusu akozwa yango mpo atala ata bafoto atala ata bavideo oyo na telefone akozwa yango ça peut arriver mais so amoni biloko wana atieli ye na telefone na ye apiblie alors ole de ça mpo na souplesse biso tozosupprime na protéger image ya mwana mwasi fanda na yo mais mwasi soki azwi image ya mwana mobali il faut toujours humiliation mpona nini c'est un problème aussi mare botala mpe likambo wana te sala mpe misho mobimba kaka conseil mpona basi oyo bazozenga milie basi bana mibali sala émission tosengi émission wana sala yango conseil teme eza nini basi bokomi humilie bamibali trop bamibali wana baza na bavideo na bino na bafoto na bino ya mabe soki basiliki babana opiblie bino ekozala mabe kutu basi nde baza faible bazomilese faire bazolakisa banzoto na bango na désordre mais bamibali baza kutu bazosala biloko wana te sala mpe émission na eloko wana bana basi vraiment bakoma osambwisa biso on commence à avoir peur de causer avec les filles sala émission bimisha mpe conseil mpona likambo oyo ya bana basi balekisi mpona nini bazolingaka humiliation ya bana mibali baexagere soit basenga biso mpe topiblie bafoto ya basi topiblie babétise ya basi nde bacomprendre que eza bien te mais en titre de respect on ne peut pas faire ça parce que mwasi azaka mare na yo ntango opiblie eloko ya mwana mwasi soit babétise ya mwana basi mais yo babotaki yo epai nani epai ya mwasi c'est pourquoi totalaka ere mosusu aza neti mare na ngai te so na piblie boye bamare bakosilika bakosala boye mais biso tozosala yango te mpo na nini parce que tozorespecte quand même mais abiso bana mibali mwa mobali asalika boye bozoba bapiblie mwa mobali soki asali boye bozoba bapiblie mpo na nini basi conscience eza lisusu te diable asimbi bino makasi bokomi omoni soki ocreye mosala ya nzambe eloko peut-être oyo eza ya lokuta il faut maintenant imaginer des conséquences alors mare nalingaka na asalelo mwa audio oyo nalandaki video wana je condamne Mike mpona violence mais naza na preuve te ye nde moto abetaki ye boye parce que 1 heure du temps na zemi c'est grave parce que ata juge akokalikile 1 heure du temps frappe ya ceinture frappe conséquence ya mwana na libumu eza nini fale mwasi akufa mais akufi te à revoir quand même alors frère Mike pe basera ya kristo bazolela ngai ezosala ngaka mpasi nakojuge basala ya nzambe te totikala nzambe place wana totikala biso nzambe place wana parce que so tokondane banzembo na bango nyonso eza kaka na banzembo oyo bato wana bayembaka bamoïse mbi wana bafrère Mike bakenda baza banzembo moko so batieli awa non tu te sens que tu es déjà emporté tu es au ciel c'est pas dire que to banaka kokondane bango ayembaki nzembo fulani te eza problème so omoni asala erreur boye conseil kaka bobenga bango frère tel namoni nzembo na yo wana osali yango bien mais place tel osalaki boye baza mpe bato baza berere ya kosala eloko amoniki ekosepelisa bato nyonso to me bamosusu bakondane fale kaka conseil aza bana biso toza bakongolais toza bato moko ekomi neti bitumba na Congo bazoyina bana na bango eza bien te vraiment